pas belle vie TV. Non, belle vie, félicitations. Hein? Au moins, batoko ba belle vie oyo. Ata boyinarayi. Bon démarrage quand même misala na. Le seul mot ça est au moins malade pour féliciter. Parce que oyo ezana na chaîne na ina sécurité. Si ko to moni dessert rival susu et bon on a payé ma télé escalier. Bon comme bibeza kala ba escalier milai banda ko matana bande ti suka. Akona zana suka penza. Donc nazoloba il faut qu'on dise moto na misala na ya malamu azosala. Parce que na kati ya Congo wana belle vie, vraiment félicitations. Et puis, nous féliciter quand belle vie. Nous féliciter même les parents qui ont belle vie, qui ont fait la classe. Même là, quelque part, nous avons belle vie, tu sois wapi. Tu sois belle vie wapi. Parce que, non. Amayeli, félicitations. Belle vie a fait mon Aza Mayeli. Donc, ce qui Salomon a senga qui sagesse et intelligence, belle vie peut Azanango. Félicitations à mon attente, c'est une belle vie classe. Peut-être qu'il y a un monde qui est autant que sinon comme classe, autant que ça belle vie classe à tanga. Mais vous voyez, quitter lobby, il y a vie naïe. Merci. Ils ont un théâtre Monakala. Titre en anglais, c'est lobby à moto. Yango pencha na zomona. Côté la ndenge belle vie ayela na ba théâtre, azaki mukie. Azaki mwana mukie pe mukie. Mais lelo a commencé la makambo o ba grand. Ba koka yiko sala. Et yango zomona bitumba eza makasi na vie na ye. Yango zomona bato ba obundise makasi. Parce que na mboka na biso ya Congo, soki tozwi mutu loka ba belle fille o bazata misato. Congo ebongi na makambo etale cinéma. Ebongi vraiment. Parce que belle fille asalaka ba théâtre moko ezalaka na éducatif makasi. Non, la théâtre belle fille na moni batumo ba osabuzo ba mona kati. Parce que ils ont un théâtre sous état les maka, il faut cible en télécommande parce que vous en a pas. Il faut se la caméra la télécommande. Mais théâtre belle vie, tika na yo ba na batala aux à l'aise. Théâtre belle vie, ba pasteur ba otalango. Donc disons puisque ba pasteur otalango. Ba responsable ba parents na ndako na bana, ba maman ba otalango. Non, c'est comme toi boy. Yeah, to ina poanini. Belle vie quand la patrona. Na Congo chaîne les akamoko. Chaque semaine, film sika. Non. Yango il faut qu'abo inaye. Il faut qu'abo conseiller makam. Il faut qu'abo lukiler ba problème. Si ko sotali malamu, bato ba lukiler belle vie ba problème. Les mêmes bato aliana bango. Akabola li para bango mais bozo lukiler ba problème parce que dans le moment où ils ont soutenu que bato ya o ezaka ba chroniquer ba so ba chronique et comme il faut bato ya théâtre bato maboki ba comme kozo matière baso pesaka epai ya ba chronique fuati. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi kabo finga mutu moko. Merci beaucoup maman Laure Mbongo. Bosangani lokola mutu moko. Poka bosalaka mutu moko mabe. Parce que surtout tali piye na Congo ya lelo na ba artiste comédien nyonso mutu o aza kombati koleka belle vie azati. Mutu oyo aza kombati koleka belle vie azati. Belle vie aza kombati makasi. Mais eloko moko nzambe obundela yo pe nzambe so continue ko bundela ye parce que aza ya nzambe belle
Belle-Vie aza ya nzambe tala soki mwana mwasi azalaki ya nzambe te nde eza akufaka ebele bakufa ya basuzi bantu balandela bango makambo sisuka nango suzi bato akota mabele banani bacomédien ebele bapululu banani bacomédien fille de loin Ariska banani bacomédien siko bazoluka bazwa siko mutu ya Belle-Vie balalisa yango na se akufaka lelo bimusika or mutu na mutu ana destiné na ye na vie destiné ya Belle-Vie eza destiné ya mutu mosusu wana te mission ya Belle-Vie na mokili oyo nzambe atindelaki ye yango wana azosala mpe azokokisa siko binungi motema mabe ya nini nazoka bato mosusu badobi ke moto azoboma théâtre ya Congo eza Belle-Vie lokuta eza Belle-Vie te eza Belle-Vie te o balobeli ya Belle-Vie bafingaka bato bokosi bafingaka te basalaka baanalyse moko ezalaka vraiment normal tandis que les autres nde bafingaka na babétise banzoto bamama ya bato nyonso bafingaka yango mpona kaka kodefendre bato na bango mais ya Belle-Vie bafingaka te mpe fotala baza baresponsable otali mibali baresponsable otali ya basi baresponsable bafingaka te et pourquoi ntango bozoyina na bongo bozwa nini ntango bozoyina moninga na bino parce que cible ya théâtre lelo ekomi Belle-Vie non oza ya nzambe Belle-Vie kandi la patrona oza ya nzambe tala biso toza mosika tozosoutenir yo makasi bapaster basoutenaka Belle-Vie makasi so tali entourage ya Belle-Vie mingi basala ya nzambe tosoutenaka ye makasi ntango mosusu omona ke nazobondela nzambe avant nalala na prie nzambe 0 nanga nalamuki nabondela nzambe ntango mosusu nazangisaka komba Belle-Vie te nzambe batela ye nzambe soutenir ye nzambe protéger ye parce que mayele oyo aza nango lelo Belle-Vie oyo soki bapesi ye meme mboka Congo akamba Belle-Vie aodirige mboka Congo bien bondimelanga soki lelo ke Belle-Vie o ministre o boye Belle-Vie aosala yango bien akosala yango bien akodirige peuple combien de fois bofinga ye combien de fois boloba nde mabe alembaka te aza toujours makasi Belle-Vie kaninga patrona non tala les deux rivales oyo ye oyo aturu oyo famille bota botala yango vraiment massivement tokofandela yango surtout na monde déjà na fiche wana monde déjà elongi ya Davina Apwa eza wana cible misusu ye wana ya famille bota natali quelque part na moni susu linda aye wana toyambi yo na famille bota boye malamu otali kote mosusu kesho aza wana mutu ebeba na kati ya famille bota tolingaki ka bongo otali kote mosusu susu vini aza wana non les deux sœurs rivales na famille bota tala tokolanda ngo massivement na ndenge moko ya kimia sans problème ni likambo na mutu toza likambo ata mokie te nde toza wana toza ata na likambo na mutu te biso toujours nzambe liboso losambo mpe totala filme na biso na Belle-Vie TV famille bota oye Belle-Vie TV la patrona Et voilà la famille, des retours sur notre vidéo vraiment. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Oh vraiment, bah occasion p bah vraiment il y a kokota na kati ya chaîne ya Family Bota News TV.
Vraiment, la paix binombote partout, vous êtes dans le monde entier. Nzambelanga apambola bino, balobi ba bon week-end, bon dimanche à tout le monde. Vraiment, Nzambe apambola biso nyonso. En tout cas, dimanche malamu, apesi biso mokolo oyo. J'espère que vous déjà baki l'église, vous avez bazo kenge lokola ba biso. Vraiment, Nzambe apambola moko na moko. Mokolo vraiment ezala kitoko na mabota na biso. Bandikolanga balobi yo oyo koti pour la première fois na kata chaîne na biso vraiment ovité en kolanda maman na biso. En tout cas, abonne-toi hein, si vraiment tu es famille bota de Maman Belle Vie. En tout cas, au Kozalona vraiment pour t'abonner, abonne-toi sur notre chaîne Family Bota. Cliquez sur la cloche de notification pour que à chaque fois vidéo est côté na notre chaîne na biso. Ozala vraiment ya vidéo. Voilà la famille. Je suis très ravie. Ya koya lisusu. Osala moi analyse oyo par rapport ya badur. Ya maman na biso oya sala ki pona Belle Vie. Topé pona film na biso oyo vraiment. Eza en cours en Nakacha Belle Vie TV la famille. Je vous avais dit cette fois-ci. Tokobanda koya toujours na ba bien fait bolamu ya Belle Vie o ezoloba o ezoganga balobi balobelo mabe mba kuto na mabe wana tie. Aujourd'hui au moins les gens ont compris qui est Belle Vie, bato ba comme comprendre qui est Belle Vie aza vraiment un combattu aza na bato ebele baza wana ba posa na bango eza ba nuire ya Belle Vie nde tomona via ya Suzy Bantu lelo akufa tomona Diana Makila akufa likolo ya ba souci oyo eza na internet mais tellement que Belle Vie a sa force Nzambe azoko accompagner en tomoni lelo Belle Vie azoko exister toujours. En tout cas, merci beaucoup na maman na biso, merci beaucoup na ba prière na bino oyo bozo sala pona Poutine biso tozana pona ko accompagner na ba prière. Vraiment c'est une femme forte. C'est vraiment une femme forte. Alors, tous elle a toujours wana pour soutenir Belle Vie. Na lo sambo bandiko langa. Na lo baka nyonso. Ba lo belo mabe me ba kuto na mabe wana ti. Ceux qui vraiment dans la mabe wana ti ata mokili lobi. Ata mokili sali nyonso me yo zano wana ti bandiko langa beaucoup banda ko baluka bino moko. Bo zona bien litomba ti. Eza likambo eza pour na Belle Vie. Tomoni ben silt tout le monde a mensonge quoi koko c'est pas makambo sur les réseaux sociaux ou ils ont mutuna makolo mais au moins aujourd'hui on a compris les gens ont compris bah tout bah comme comprendre vraiment que en tout cas nous sommes là et ça des mensonges. Alors biso en tant que communicateur à Belle Vie tout le baki to kobana toujours ko ya pour na kotalisa batu qui est Belle Vie quand il a patrona ba de kolanga au moins ba te belé o balobaka makamba Belle Vie ba yebi Belle Vie bien ti ou bien ils ont un bateau qui va vendre la Belle Vie, bah yebi qui est Belle Vie, mais bah ça là qu'à semblant na internet. Surtout tout le monde a lu papa Serge, papa Alain, bah kanga mi la Belle Vie, bah yebi pourquoi? C'est une dame qui a un grand cœur, une dame qui a des valeurs, une dame au soko vandi pelinaye, ou quoi apprendre beaucoup de choses, une dame au soki ou vandi pelinaye, en tout cas, au cause à la considérer topé. Okoza toujours kosa makamba malamu parce que Belle Vie aza muto yo ami pesa na losambo ami pesa na Nzambe Belle Vie o azalaka ya kalaza ya lelote Belle Vie lelo aza mutu mususu donc c'est deux personnes différentes. Alors ambition ne o azalaka nango pona bande koni ya théâtre ici akokisa yango po tebi théâtre ndenge utaka lelo théâtre kuma bata théâtre o to ndo bien bata maboke balaka na valeur te. Lelo Belle Vie a pour s'imposer dans le monde du théâtre après si bon lelo valeur ba comme ko voyager parce que dans le monde de YouTube ayaki a valoriser aux amis salle à théâtre. Alors c'est comme ça dans la vie mutu ayaka ko défendre tout ko bundela batu ba combattre kaka kaka parce qu'il faut pas combattre parce qu'il y a ko c'est loko moko oyo bango ba linga kité ezala oh bon parce que il faut kaka batete tango bazala so ndeni mais tellement que ça na batu tous o baza mitema mabe bazaka ba jalousie ce n'est que normal faut ba ko sala o bazo sala en tout cas rien à dire rien vraiment à commenter. J'espère que Bolandi maman l'a trouvé très bien et puis il y a plein de gens dans le bas qui cette fois-ci faut tout dans ça ba vidéo aboyer peut éclater les gens où ils allaient Moussa la Belle Vie où ils allaient Belle Vie
il faut vraiment tolakisa na bato oyo ezoloba mo fond oyo bato bayebi te mpo na belle vie biso fo toya koetala yango sur les réseaux sociaux cette fois-ci toza na temps lisusu te ya buzoba parce que moto tozolanda moto tozolobela aza moto ya buzoba te biso mpe toza na ntina ya kozala bato bazoba te to mpe ya koya kosala bamakambo eza ya kitoko te mpo na belle vie. En tout cas bandeko nyonso balobelaka belle vie to cesse oyo bofingelaka belle vie bato s'il vous plaît belle vie aza na rang wana te totika ye tosala nde mosala na ye topesa valeur topesa lokumu tolobelaka babiloko ya boye tolobela babienfait na ye bafilme na ye vraiment ekosala bien pour la dignité ya belle vie. Vraiment natiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.